et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ah yo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye aswaka tina source ata fin fond Ça s'appelle de nono entre bato za ba réaction à bato na matanga ya mama Pauline Nzongo babi la reste bina ni matanga ko le ka konkeze belé toza impression de moni bato baza awa pona mama matanga to le la mama Pauline Nzongo bonsoir ya ça va ya ouais ça va to moni to na matanga mama Pauline Nzongo oui neto moni ka bino moko bozawa nombreux tout ça donc toza mama Pinzaki mama Pauline Nzongo ma ministre on nous parler et tout ça maman na biso Penza donc je suis là surtout parce que naïbi déjà longtemps naïbi ça fait longtemps taka biso bana nda poto to comme na retrait le comme bango mais biso ndé bana poto donc voilà nazala na maman ya famille Nzongo nazala sutangu correct Nzongo akufaka tozaka na Montreuil na ba maman ya boye mais pour na bango ezaka triste mais le pour na yeko kutana suke le comme que maman Pauline Nzongo vraiment maman ministre maman ya bane belé maman oyoyo ya camarade nga déjà personnel BBC Nzongo et tout ça donc tous en mawa donc pour la famille le bali okolo ba o fortifier bango pour la famille oui bizarre encore quotidien ezaka moto ba mikono surtout hein ezaka courage et pour le courage exacté ngamo les na me blessé na makambo de makambo wana déjà comme maman kenda jabana kala ti lelo ba bosa na maman te donc né dans ya pour la BBC entre temps nazo contribuer pe na mawana ye parce que ngamo déjà na maman kenda depuis je fais que pleurer quoi donc voilà tout c'est là encore maman ya to lele na ndengi to lela ye penza comme il faut na oseke ka azana courage makasi et tout ça donc voilà toutes mes condoléances encore à toute la famille Nzongo courage merci to appelle la fraise to moni poza awa toza matanga pour na fortifier na ebite la fraise to ba moni directement BBC Nzongo moi famille le ba pour na BBC Nzongo Letisa Nzongo famille Nzongo na baka boye de ki na sanga Nzambe a consoler mitema ya bango po mitema ya bibish na Letisa de mitema ya bango za kozoka donc sanga Nzambe a consoler bango pour les bons consolateurs ezaka ye po à part Nzambe mutu soit azate moi un moment pour la famille pour la surtout BBC Nzongo sali Bacchus Bolanda biso lelo de la journée moko douloureuse pour tout le monde to père de maman mutamuni na vraiment de ko bana don maman pour attendre de maman pour na bakinyo so aza pour na moroté ma Pauline azaki maman mo gentil lelo de partager dans mes condoléances déjà la famille Nzongo vraiment courage na BBC et là on en fait ça vraiment courage na BBC famille na e bande connanya so encore mes condoléances na famille vraiment de partager do
partager douleur en famille, voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Kara ba réaction ba toi pena maman José Kongolomibé ko la loi zawa. Tobi e pa bi maman abisa za a maman. Tobi ke maman Pauline Nzongo aza maman yebi ekutu kolekanga. Liloba mo pona famille, pona bato nyonso ba otala donc makama tangele. Nasina lobaki nanga problème yake mais so na koloba ata ya moke eza problème te ya koloba pena mingi eza te mpasi nde eleki makasi donc na bamoko ezozanga kutu mpona koloba olina azalaki motu na biso azalaki camarade na nga aza makambo nyonso tu mais lelo oyo ndenge makambo esalami boye ya koloba nalozanga nanga kumamaloba ya mpasi eleki donc mpasi eleki ya koloba pena eza te eza kaka ke tozela kaka tosala bademarshe esala nzoto ezonga awawa aya na mboka na ye aya makambo tu esalama awa tokunda ye awawa esalama bien ndenge ezalaki keyakile kokufa mosika kuna nde mpasi eleki falaki esalama awa meke esalama mosika obe mpe eza te yaya nyonso tu totikaka maboko ya nzambe tosambela kaka ye mutu azonga kaka aya awa maman bisoza mère zaza maman toyebi ke non yena maman Pauline Nzongo maman iloba mo mpona famille ya famille Nzongo maman Pauline Nzongo ndenge atiki biso. En tout cas merci mingi naza na mingi ya koloba te me naa na mawa oyo ekweli biso eza kake moko eleki mani oyebi na vi na ngai nayaki na amitié na ngai sincere yaki Pauline ndenge Pauline akufi amitié mpe esili nayebi nalinga koloba mpe mingi te nasuki mpe wana me na vi tokoki kozwa moto aremplace ye aza te ayaki mwana malamu mingi epai yake nzambe apesa esika ebele ayaki motema bien epai apoli na solution yaki kaka ata likambo ngo ya ndenge niso omoni ye kaka epe ndeni likambo explike nga tokozwa solution amanke biso elle va nous manquer merci le monde maman toza ape mpona mama liloba mpona famille surtout tozokontinue aloba mpona famille nde mama Pauline Nzongo atiki biso mama nayebi ke ezali mpasi nga nazali ndeke ya mama Pauline Nzongo ti de l'angeloise ezali ngai wana azali yaya tokoremplace ye te ndenge tozali boye ozomona nde tozali boye toremplace ye te donc esili tozangi yaya ozomona mpo na ngai ti de na perdre motu monene ma vero tala nde tozalaki kosolola tala ndenge nzambe asalaka ake okufa na mboka mosusu ndenge tolobaki esalami te nga na perdre yaya nazangi mamele naza awa mameleni likambo mpona mama Pauline Nzongo akufi eloko toloba za te oyo oyebi liloba mpona famille baoyo baotala après enterrement tout ça en tout cas eza mingi mpasi certes ozalaki nazalaki bien azozwa motu nyonso tu donc mwana na ye mais dommage kaka ser ndenge akufi yango tooloba ke tosouete mes condoléances na famille Nzongo libota mobimba donc courage quoi tozangi ser oyo vraimen azalaki ser azokoencadre bajeune tout na chito mama ministre so bapesaki koma mama ministre mpo bayebi donc mingi oloba kukeya te donc que son âme repose en paix. Voilà boki que son âme repose en paix biso na elongo na panza sango ya Congo dino image tolela mama Pauline Nzongo triplé pas de trop de commentaires dans ça te boyebi triplé yo moro triplé famille tout ça Sanga Congo eza pasi bino moko bomona bavoi ekweli biso eza ya minene etalaka chateau rouge bino moko bomona foto eza te foto ya nécessaire te eza ya Pauline Nzongo tomona osu te yaya baleki tozalaka so toza ya chateau rouge tomoni ma ministre tokomona esi totika jamais tomona ye aza baoba na biso yaya bakopi nyonso oyo nyonso boya azala motema na malamu ana makambo na ye nyonso asalaka
kaka yaya epesi biso mpasi eya nzela ya mutu nyonso akoleka me nzambe apambola biso baoyo totikali tozala kaka nde tozali parce que nzoto eza nzoto ya mabele tokosala nyonso nzambe akopesa biso ngula jusqu'à tokende kozwa yaya corps place na chine place esika azali parce que ayebaki te keliwe kozwele na kati ya avion akendaki business tala akufi na business amesana koliesa bana na ye libota na ye famille na mobima na business jusqu'à luwa eke kozwa ye na mosala na ye biso mpe nzambe afungola biso baporte tokoka kozwa ye na biso mpo biso baleki na bakoko na ye na bana na ye na bandeko na ye tosepela parce que yaya tozalaki azalaki yaya bandako kosepela yaka yaya moko tiacho taka ya poli na nzongo soki omoni lelo biso batriple boye soki ya poli na telemi nga petine naza na nsima basere oyo lelo libanda bakamba bambongo mpe azali ingeta ya poli na nzongo ingeta ese repose merci boyokiti plaza tomoni mpe ke anastasie aza mama lombi anastasie liloba moko mpona famille nzongo mama polina nzongo yokuta oyebi ye mama na biso liloba eza te toosengaka méconnaisse na famille nzongo talaka pasi ezwi biso nyonso ezwi mutu moko te kwa baoba chateau rouge maaminisa chateau rouge de towana mingi oloba te maaka na motema ya na biso tolele na kimia mama na biso tata mwasi na biso aza mutu ya mutu nyonso lelo biso so tokoba bamama lombi eza bagrâce ya baapolina babundela biso na chateau rouge nga baboyanga na teka na chateau rouge nakenda kolela ya nanga ya mpona baboyi na teka aya mema biloko abi akoteka ti lelo tokóma boye eza grâce na ye donc que son âme repose en paix tozaka na mpasi na motema toyebi te soki elonga mokolo nini tokufeli ya biso ya monene asala ebele nyonso akoloba kuta eza te asala ebele bambongo attraction apesa do asala ebele yaya wana donc mpasi kaka na motema kwa donc naa na mingi akoloba te tokontinue kaka mawa kwa merci tolela kaka donc tokontinue mikro na biso tomoni idole azawa oyebi famille nzongo maapoli na nzongo liloba moko mpona famille toyebi ke non biso tose réunir mais après matanga baimage ekotika liloba moko mpona famille ya fortifiment mpona fortifie famille liboso napesi mes condoléances na famille nyonso nzongo wana bafamille na ngai apart mapoli na ye moko ser na biso tozala na ekul nayaka wana navandi na meli omona ye moko aproposa ngai peti na ngai idolo lia mwa bouillon lia mwa nini apart ça famille mobimba badidie barata bajunior babbc baleti baedi bagelon donc baza ma famille na ngai donc pas quelque part ya moparapara ya par rapport baza bato baparticipa tro na makambo ya misiki na ngai moni ana sala oyo tozali elinga osila lelo esila lelo jeudi ngai motu napesi sale samedi pour samedi bato ayebi nti nanosaki naobeta le 24 décembre naobenga yango double soirée ya fin de l'année ozanga nabeta le 24 na le 31 décembre tellement matanga ezali na préféré matanga ya ser na biso eleka na kimia biso tobeta na so le 31 problème eza nango te kufene eloko moko te yango moni samedi matanga ezalawa natiki nanga sale ya le 24 donc wana obeta nanga le 31 olingo olakisali ya bolingo naza nango o naza nango vraiment toza ensemble etala poto mobimba ezali awa tozolela mapoli na nzongo bato nyonso baa na baafrike bato baotala biso partout avuma na poto toza na matanga mwasema nde foye oseke toye vraiment makambo ya matanga donc edino image panza sanga congo atikaka bana poto te azalaka toujours na bana poto moto oyo alakisaka bolingo na ye edino image yango moni baye na mwasema ndefu tosepeli vraiment merci na bino mpe toza toujours na système ya mawa kaka na système ya kolela nti mokolo tokunda omona mpe ndenge kaka eleka merci vraiment
Panza Sango ya Congo. Merci beaucoup to continuer boye kineba bato ba exprimer tristesse na bango pasi. Merci. To continuer toujours quand ba micro na biso voilà micro Maman Pauline Nzo bonsoir. Oui allô c'est makasi. Ngai popole donc maman na ngai donc la pasi makasi ezengso mamoro ba ebele donc pasi. La pasi to zati bembero ya to sola ebele na bino. Donc il est au sol de ceux qui ça fait un affaire on a Maman Pauline Nzo en koufi liloba on a famille ba après ba image après. Bonsoir mes condoléances il y a famille Nzongo le seul souvenir il y a venu au numéro 9 donc ça c'est l'anniversaire naïe franchement l'ami roloba mais ko lobate il y aura un temps au sol là hein famille Nzongo Junior Aza Junior to que non on peut s'exprimer mais bon Junior talara babi famille basta voilà to ku fait mutumne les Junior pour na maman kufi na bi que passe non passe la maman donc c'est chaud passe on est ensemble passe là tout ça passe to bi que non na bi que passe l'équipe mais le moment pour la famille bon ta la ba image après bon liwo ya Pauline Nzongo eza liwo ya biso nyonso ebi ya Pauline Nzongo na mboko oyo bambula ebele ebi anete bambula ebele asiyaka son âme repose en paix et pour la famille toujours bolingo na kati ya Nzambe eza pasa biso nyonso biso na mboka Nzambe ya Nzongo aza ya biso me na ntango aso ya biso ya Nzambe mystère surtout Lazare balobi biso nyonso tokocontinue kaka na douleur na mpasi mpona Maman Pauline Nzongo mystère surtout nayebi ke mpasi ezali me liloba mpona bao bakotala yango après surtout mpona bibiche après enterrement liloba mpona famille ye bibiche asali te me mpona biso nyonso mais surtout ntongo bakotala après matanga mpo toyebi ke na minute oyo bango nyonso baza moi un peu mais ntongo bakundaka nde baimage etikala mpasi mpona famille Comment esali biso pasi liwa ya mama tondimaki te Maman Pauline akotika biso boye surtout na bana batikali ayi mamo malamu sokoza na Château Rouge koyamba biso surtout biso baartiste aza kotika biso te quoi vraiment nalobaki ke esili nanu te ntango nobi akufaki nayebisaki bato ke esili nanu te epuis ezokontinue eza mabongami ya Nzambe misusu mpe bakokufa après Maman Pauline naza na liste moko molai mais so nalobi yango bokobangabanga ozomona liste esu nini mystère service banani kasi tokufela so journaliste moko monene awa na Paris donc Nzambe azolakisa ngai eza yo te ozobanga na opamba on comprend pas la douleur mais bon eza mystère surtout là parce que yo ozo prophétiser sous journaliste amena kufa esusu ndeni lokola nga namonaka makambo yango nazoyisa bino me bozondima yango te mokolo ezali bokondima yango vraiment mawa esali tolela Maman Pauline totika ye nzoto na ye kende na apema na kimia eza nzela na biso banso mais bamisusu baza mpe kaka awa oyo bakolanda Maman Pauline nayaki na liste yango me mpo na tiki yango ate ebele bakolandana na mbula oyo tozokota bazosepela na bango pamba baza awa nayebi bakombo na bango na biso biso yasu tokufa te tokufa me ndenge liste elandami nga naza nango
nayebi banani bakolanda yo koma dans la liste bakufa bakolanda makona c'est ça en fait bapesanga liste wana na nzambe naza nango nakokopanza te nabebisa lokumu ya nzambe nayebisa bino bokobanda okima liwa alors bozela ndenge tokolandana ti bavril en tout cas misato ekolandana bozala bino motema kokita bokolandana na bino motema ezala olanda to tolandana ngai te ngai nasala liste nalanda bino susu bino nde bokolandana merci mama merci babi toi la passe mais c'est mystère c'est tout bon compris le ndola zawa ya di bomona na fête ya di alobaki après fête ya di pas loba bomonaki mais bon vous comprenez toi na ya di le ndolé ya di le maman pour la famille après je sais que douleur ezali. Merci beaucoup pour le micro. En tout cas, quand on a l'obaki, Paris, Tozolela, Poto de partout, la maman ministre Pauline Zongo, Ouatiki Bisso, mais là on a remarqué dans ma tango, Batu Bazole la démarre pour nous à Vivaki, Batu Bazane Sengo, Batu Bazo Sepela, et puis Bazo hésité qu'on peut s'en bon côté. Donc ce qu'on a mon bon et Tozo coulé pour on dirait ma camou, Batu, ça va tant sur la ronde dans la fête dans ma tango. Fête si matin on ne comprend pas, mais ça se passe très bien. Moi pour le Nzongo, Nzambe a fait son place à choix. Et merci à vous Dino, en tout cas na Bidinga. Merci. Bibinda, merci. Vous continuez Bibinda, continuez comme ça. Et ça hommage au bino journaliste, vous rendre paix maman pour le Nzongo. En tout cas, tous allez qui n'a eu non, on a restaurant là. En tout cas Bibinda, vous continuez. Voilà. Et donnez l'image. Merci beaucoup pour la mission à ta presse. On est ensemble. Merci beaucoup qui a dit le lobby. On continue à passer na passe donc voilà. Biso le on a panda sango ya Congo ya bino image to lela. To s'arrêter te to tamsara micro na biso. Abi mama Pauline na nzongo beaucoup ta pongo. Li ba pona famille nzongo o ba kuseli to kuseli mama na biso. To banolia oyebi pona li ba pona famille nzongo beaucoup ta pongo. Merci. Bonsoir, Mandefu, ya Pembe, ils ont Pembe. Ouais, c'est parole du beaucoup de temps pour ça que ça va te comment mon message. Mes condoléances à toutes les familles Nzongo, maman Nazali, na kati ya famille Nzongo pona, bébé Nzongo aza société valable, il y a beaucoup de temps pour oui. Donc il y a bien un mabisinga maman Pauline a professeur là ma chère d'épaule. Donc les awana tout ça qui tous les la maman na esengo maman zaki motema malamu biso batotikali tozala motema malamu matanga eleka bien babitumba te babezala te po yazaki moto osangisa bato ndenge ka toujours ndenge mpe mwana na ebebese nzongo asangisa bato donc tozolela mama na motema malamu puis donc akende na motema malamu nzambe ayambela biso na bonne foi mpe biso batotikali balobi zanga mbongo ezala na c'est parole de beaucoup de motema pembe motema pembe au glade show ba yani na mbongo te bana beaucoup na ye donc likuya na moninga te jalousie na moto te nzamba sala moyo pour moto nyonso asali likolo pe mabele tokolela mama na esengo pe ekoleka bien j'espère que oya biso eleka ka bien soki ozali la bouche bango kuna soki bazate mais soki azali eleka ka donc j'espère qu'à vers yo tokolela mama bien on a souhaité tous les familles Nzongo nés de la famille BBC Nzongo associés par la bien mes condoléances et puis les temps Nzongo filles associées et sur les suites et puis ma tournée donc mes condoléances à la famille Nzongo. Merci, c'était beaucoup d'appréciation. Toi, on a passé à maman Pauline Nzongo, tout ça, Bakaluchi Bazawa. Toi, la maman Pauline Nzongo, maman la biso, maman ministre Kaluchi. Il va prendre la famille Nzongo. Et puis non, on a minute, moi ça va. Mais tant qu'on enterrement, on a une image. Malheureusement, pour nous fortifier la famille. Bon, tout Kaluchi, un garçon à Koli Nandoule, ma Pauline Nzongo à Bokoli. Asa belle-mère Nangaï à travers Emile Elias de Milongo. Didier Nzongo,
mutu na ngai ya kati ya famille Nzongo BBC Nzongo a soutenu trop mwasi ya masa na ngai Emelia masa na ngai staff na ngai de tout le temps de tous les jours Arata Nzongo les maîtres les grands maîtres donc grand maître il y a des gars maître traiteur il y a des gars il y a mystique donc les hommes trop pas cito yo yebi ba vérité ba réalité bon ba matanga monsieur za ratoke 1h 2h OK mais ya ma Paulina je préfère que nzoto elemba ngane na yebisa yo fozela ngane na memonda ko ma Paulina talaka maman ba Bercy ba Zénith Olympia asale belé tout comme belé trop ocho ya tocho mela trop ya kosangana te eza pasi nazalaki na 60e anniversaire na ye on a fait le playback avec son beau-fils Emelia mais juste après quelques jours navandi trésor qui tombe à Bengabi à mère Adaye salinga pas si trop et obi komona batunde bazokende elengi ya vivre et comme moi mawa trop pas si trop donc je suis venu soutenir BBC qui est sa fille ma belle-sœur surtout BBC ouais donc je suis de cœur avec elle Emelia Tozalara Emelia Rokene nazongi alala mais je préfère rester avec sa femme pour te soutenir parce que c'est sa maman donc si on est là ta vie Alain Pela il est là les gouverneurs Yoyebi donc tout ça on a besoin de tout on a partagé vraiment douleur ensemble donc ils a pas si trop pas si mal trop vraiment voilà bon qui bino bomona il y a rien à dire rien à commenter Alain Pelazar et là je manque même les mots parce que il y a même pas une semaine après fête il y a qui n'a pas de mission d'interview de fête et les cas qui veuillez comprendre mon émotion quoi voilà le bara pour la famille Milo Bezali Balobara en toutes choses en toutes circonstances nous devons rendre gloire à l'Éternel parce que Azali maître à destin vie et salami la naissance une copine à loi les alliés douleur que la maman nous laisse un moment où il fallait pas maman Azalaki une grande mécène il y a musique encadra biso on est zika pour la biso elle nous a soutenus et sincèrement nous lui devons donc toi lui redevable naïe il y a un moment tu peux soutenir au nom de Wenge Musica la grande famille clan Wenge tu peux Lisa Emel alias de Ningongo la voix qui cloche Motema ya BBC moi c'est na biso donc maman Nzongo c'est maman Bokilo ya biso ba misien c'est comme Emel Aloba qui a terre au salle émission c'est sa maman quoi c'est votre maman maman na biso yango moni nenga kei soki ba wa bakendaka bayokaka pe bamonaka tokolele na mélodie Alain Pela suzerain maximum na olela mère na mélodie tolela ma Pauline tolela mama keiye sango ya mawa eningisi Paris sango ya mawa eningisi Belgique epai okeiye pesa mbote na kolete nzongo ye epai okeiye pesa mbote na bawa donc mama aomona biso bana na ene tozali akete azana biso azomona ana place na lola po azaki mote ya malamu donc yango moni plein oyo evenema eza moko na mboka oyo même basarkozy même bachirac evenema eza te evenema eza nde awa okongo ezwi dei yango na bajibe place bazali bawera
Son, Nabisa quartier latin, Zaïko, vive la musique. Donc, tu reconnaître maman. Et à lui reconnaissance. Donc voilà, nous lui devons beaucoup de respect, il faut te rendre hommage. Merci, c'est Alain Pella, Bomoni. Il faut comprendre. Mais l'alias, elle déjà que non. Elle dit que mais la lobé belé. Il y a le bail que non, c'est sa maman. Elle dit toute belle mère. Elle dit c'est ma mère. Bon, accoucher c'est ma maman. Aimer l'alias, je sais que tu as trop de douleur, pas ses alliés, mais attends Liloba, je sais qu'il y a trop de douleur aux anango, peut-être la Tunsuba nango vraiment aux anango, ils sont soit nango, mais peut-être ailleurs les quatre ma casse, et Liloba pour la maman à Tikibiso, surtout pour c'est ta maman, ta femme aussi, Coco et Abana. Ouais, bon. Je vais remercier l'Éternel parce qu'il y a des mettre à temps. Donc, pas ces arabes qui charge à ticket, le biseau, charge à ticket, le bibiche, Gelor, Platini, donc. Makertis, Bajimel, Rwendi, mon fils à moi, Rwendi m'a dit papa, je ne vais même pas aller voir ma Pauline parce que je n'aimerais même pas te voir pleurer, toi et maman, je ne sais même pas comment dire. Donc j'ai tellement mal. Mais c'est la vie. Alors, merci vraiment à Félix Oazekwa, grand frère à Ben Aguinaï, à présenter ma condoléance, puis la famille, Barbara Kanam, et puis la mission Sturo et Bazo Leka. Vraiment, au monde, il y a Autoloba. Azali, Bokilo, il y a Cla Wenge. Donc, Wenge, Ezate Keo, Wenge BCBGO, Maison Merte. Wenge ensemble. Donc, Toukoufeli, Bokilo la biso, que son âme repose en paix. Vraiment là, maman Château Rouge, bande connu sur la Château Rouge, et na bande comme soupe bazola na biso de loin, na zuka appel il y a Mexica, il y a Turquie, il y a Australie, il y a Japon. Je n'avais pas écouté que Timer a rose en la connaissance c'est qu'on a mais il a existé aux amontées le bienfait les aura jamais perdu donc tout le monde en haut pour ce rare jour et Bébégoya vraiment tous les laïcs ne la lobby pour les la maman pas ça maman où il y a Zénith maman il y a Bercy maman Olympia pour les laïcs nations vraiment merci na bandeko ba nyonso sans exception na ba onyo suma ko soutenir l'émission de près de loin ma téléphone oh tout bazo ko fortifier biso fortifier maman bibiche famille Nzongo vraiment merci encore merci boyoki bébé Saza bosola bien petit frère nanga mais alobanga mpona toana mpasi na petit frère alobanga mpona mama biso akufi biso toye matanga mpona mama Pauline Nzongo parce que tosalaka bien na BBC c'est ça que toye vraiment que tolakisa partie na biso donc notre condoléance à la famille Nzongo normalement quoi donc toya mingi koloba te toyaka na mpasi ya kobungisa mama kobungisa mama kaka kobungisa yo moya précieux yoko oza na diamant na obungisi yoko eza koya mama quoi donc yango pelele kosa biso mpasi yango toza toujours jusque ntango ekobima tozalazala kaka donc voilà quoi elle est bon merci quoi merci boyoki bimpression batunde baoloba Alice Batatuli loba mpona mama Pauline Nzongo surtout c'est ta maman nayebi ke mama Pauline Nzongo maman na yo surtout na ya BBC liloba moi de momo mpona famille Nzongo nga vraiment des hommes na mingi oloba te mpona nde nazo na ondima na nga te ya kufi je suis désolé na ondima na nga te donc jour na omona nde na ndimi en tout cas motema na ko expliquer motu te ko wana mama na nga eza oka mama na nga mama Flore ozomona donc tosololi trop na pepe tosololi belé na pepe tosololi trop
tosololi trop ozomona donc flore donc quand ne peut pas lobaki donc botala bébé c'est bien donc on a flore quoi donc dès qu'elle peut pas lobaki quoi totala toujours BBC donc il faut te battre là quand ils ont appelé ça ma casse mike quand ils m'ont envoyé ça là donc ils n'ont pas pu tout donc na passe ça fait mal là BBC nous ont maman na keka boy donc ils ont vraiment passé quoi donc passe son habit passe ça passe na ko kate quoi na inka na mona son na moni de na ndimi na minute na ndima na ngate na ndima te ça fait mal wana maman na nga asale belé pour na nga asale belé police ont asale il y a trop tout le monde a yebi asale il y a trop pour na nga donc na éviter donc faut na mona no ebembe donc na éviter et ça passe. Merci de comprendre. Il va pour la BBC surtout copine yo maman biso akufu. En tout cas dans la minute on va pour la maman Paulina. On a peine à maman chérie donc tozalaki malamu maman absence ela biso ebele donc camarade nanga BBC donc je manque même les mots donc nakoka te mama Pauline na suka tozalaki na ye na balopita tolembaki mpe mama te na balisi tokendaka tout temps tala mama mais apesi biso nde ovoir te akosi nde biso je manque les mots. Courage à ma copine, BBC on est ensemble. Maman Ken et mes petits Tikali, on est toujours ensemble, ma copine BBC. On est toujours ensemble. N'a vu que Moukile Lobanango, ma camarade Lukuta, ma copine Manabango, mais na ma belle malam, plutôt Tikar na biso donc on est toujours ensemble, ma copine. Courage. Merci. Tous appelés à Tracy, 2 mots pour na surtout BBC, copine à Bino, pour na maman. BBC pour moi c'est une grande sœur. Ma Pauline Nzongo pour moi c'est une maman. Regard éternel. Awa Pascal Nezala Kaka. Amaki avant. Voilà quoi. Ça fait mal, très mal. Ça fait très mal, Boki, merci. Clarisse Mille, la femme à barbe, merci. Votre cara connecté na Panda Sangaya Congo, merci. Elle frappe à toutes les portes. Si tel est le cas pour vous, Global PM Service Funéraire vous propose des solutions pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et tous les êtres chers. Adressez-vous vite sans attendre au numéro 25 de la rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge, chez Global PM Express Service Funéraire. Pour l'enterrement de vos proches, les services funéraires de Global PM vous proposent des cercueils, pierres tombales, la cérémonie funéraire, le corbillard, le catafalque, la fanfare, le cortège et l'escorte, des chaises, les transports des membres des familles, bref, la couverture de l'événement funéraire, avec reportage photo vidéo. Vous payez à Paris. Global PM Service Funéraire rend tous ses services à Kinshasa. Informations et renseignements au 01 44 92 82 85 ou bien au 06 52 56 67 16. Demandez Global PM Service Funéraire. Un service de qualité. Un service pour accompagner dignement la personne décédée. À Kinshasa, rendez-vous au numéro A25, avenue Bongolo, quartier Matongé, commune de Kalamou. Ou bien composez les 08 87 37 22 14, précédé de 00243 à partir de l'étranger. Siège social au numéro 1 de l'avenue Kabongo, quartier Binza Delvo, référence La Lou. Pour Omitungi Samali Susute, au fouti na Paris, bakokunda ndeko na yo na ba service nyonso na Kinshasa. Contactez Global PM Service Funéraire na adresse Oyo. Patrick Maloavengi 31 @yahoo.fr
Global PM service funéraire ezali pona moto nyonso ufuti na Paris misala nyonso esalami na Kinshasa lisungi na tango liwa. En tout cas Patrick Malwavengi ebongaka boye. Global PM service funéraire.